Parmi Banzela, Kinshasa, zéro trou de bomoni ba initiative. Il y a chef de l'État à Lansaka depuis Mikoleleki, Banzela, Oyoboyebi, et Memaka ba détournement et tout consort. Tilengelou, Oyopezaki. Parmi Banzela, Oyo, il fallait basala kasi et sengoton divisionamité mayatro. Comment on a mokolo à lelo, awa na commune, il y a Kalamu, bazo salamisala nde bozomona. Population etondi na esengo na ndenge kosakana te ba moto ezali kofofile kokota part et d'autres pourvu etika nzela na ba engin pe na société ya bana mboka oyo ezali kosala musala kitoko awa tozali croisement Kimwenza pona kobima boye toza na université soki tozongi boye tokobima Mariano pona kokende Bumbu bandal boye na boye ti kokende musika penza kasi awa nzela oyo e bandi kaka awa te babandi na station Kimwenza oyo ezokende ezo pona kosukisa na route bongolo. En tout cas bandeko balandi elongo na compagnie ya Biumbui les grands caméramens de tokiti sur le terrain pona kosala miyo musala kitoko bozwa mwa extrait ya nzela onde bazali kosala plutôt zwa te akotuna pena ba impression ya baimboka sur misala oyo ezali kosalema. En tout cas vous s'abonner massivement na Tindika télévision et kosala biso vraiment bien na tikimi na compagnie ya Biumbui pour landa mo reportage oyo plutôt kutana pona kozwa ba interview ya baimboka. C'est parti. Voilà bandeko balandi kaka nde na ebisaki bino tozali kozwa mwa ba fille ya baimboka su ndenge bazali ko réhabiliter nzela oyo kasi à notre grande surprise tokutani na base de paix sur le terrain pona kosala kaka suivi ya misala ka ndenge ezalaka nango na pesi na mbote papa mbote mama kombo nani kombo na ngai présence ino naza présent na parlement de Saint-Gabriel précisément na yolo site de l'église catholique tomoni présence na bino ebele awa na ndenge bazali kosala nzela oyo eloko ni ezo justifier pena présence na bino nesika oyo. Bon présence na biso esika oyo. Biso to abatal boso to sala marche pour na chosa Kimwenza. Marche oyo ke ningisa ki chassa biso ba to sala yango. Batango baza musika te. Parlement de Saint-Gabriel ozomona biso to zawa. Biso to sala marche parce que chosa Kimwenza ezala pona bana yolote batu nyonso bazana makala. Po bima victoire. Pour que ne grand marché pour que ne centre ville, il faut le grand chosa Kimwenza. Tant que ça qui m'a dit Robert va difficulté vraiment comme à ma casse pendant le long de victoire au cours de passer même 3000 francs pendant comme même centre ville au cours de passer même 7000
to sepe lelo tomoni GMC lelo baye kobanda misala na nzela oyo parce que tozalaki contre tant tosali marche contre GMC oyo ezali UDPS toloba vérité tant tosolo na papa yebisi biso te bozala kimia misala ekobanda na susi na bino topasantaki lobi toyomona dimanche papa na biso ya GMC baye awa na ministre ya infrastructure basalaki awa baye opesa coup d'envoi ya misala sentiment na biso eza nini omoni biso ya congolais à part Congo toza na mboka mosusu te jour tokoma ba vrai patriote mboka na biso ekochange tolinga misala mboka kopesa bapaya grec set égyptien so opesa égyptien omona ingénieur égyptien superviseur égyptien bango nyonso baégyptien mais ntango opesi mwana mboka ozomona awa ata mozungu moko te azali awa omonaka bana mboka na bana mboka d'autre part GMC pas lutter contre chômage biso ne tobundela terrain moko ntango tomoni misala ebandi eloko impressionné biso eza nini so otali béton oyo ya 30 cm atie na bongolo mutu nyonso aza d'accord soki okotala lelo nde tozoyobe na minute oyo so sorti ya croisement kimwenza na victoire na minute oyo toyoloba déjà bazotia deya goudron ntango okotala kimwenza baasire biso goudron osala 50 ans papa GMC akoleka na ye aigle oyo tobengi fati beto mpe akoleka na ye mais mutu nyonso ntango akoleka na kapela awa tali beto 30 cm akobosana papa GMC te yango mona sengo na biso eza yango wana oyo ozomona oyo baaliso mokonzi ya mboka si omoni toye awa ntango baasire biso misala ekosala toyebi te tokotikala mosika te il faut toyebisa chef de l'état asoutenir bana mboka GMC eza première fois namona entreprise ya construction ya bacongolais eza na bamatériel oyo eza première fois namona yango mpe toza na confiance na ye toyosoutenir ye toza même moral oyo eza important à part Congo toza na mboka mosusu te oyo eza important GMC aza congolais de père et de IDPS vivant! IDPS vivant! Fatibem! Tobeti papa GMC maboko makasi na mosala zosala. Merci maman. Ka mwana mboka yebisa biso nanu ndenge omoni évolution banda lobby ti lelo est-ce que mosala ezoki kitoko to ndenge te omoni papa GMC aloba trop te aloba aigle Fati Beton mosala na ende mutu na mutu place akei azana dette morale ndenge tomoni misala esalama so otali liziba oyo ezalaki awa mais na 2 jours kaka lizibabu o pia dans misala chitunga wo yango moni toza l'aise papa GMC courage continuer toza nsima na yo air nyonso tono soutenir toujours yo talaka mwana mboka de père et de mère toza pena d'accord na misala zosala merci. Merci beaucoup bandeko balandi toza continuer toujours na kotuna baimboka mwa mitunaka ndenge ezalaka tomoni pe papa na biso koto ya telemi sans plus tarder na pesi yo bonjour papa. Papa kombo nani? Fulgence. Tomoni awa ozotande misala ezosala ba impression na yo ezali. Non, naza satisfait puisque Tali caméra s'il vous plaît. Gai naza na Gombe. Mais souvent pour na Okota Kapela ça pose un grand souci même l'axe de Kianza. Et à présent là ce n'est que par un hasard tous les cas sous Boété. Comme on vient de nous informer que Nzela déjà bazana à couvrir ça m'a surpris nabi mais non. Na mega que puis venir là il y a 2 jours passés avec m'a ébélé. Mais tout de suite c'est vraiment couvert donc ça linga c'est merci beaucoup papa. Tozoko ba toujours na ba interview na biso to poussana papa Biumbui. Tomoni ba usager Nzela ba papa moto na ba carburant bango réservé. Sans plus tarder limbisa papa ni atungisi mbote na yo. Mbote mama. Tomoni otelemi awa na pene bazo sala misala ba impression na eza nini pe ndenge zo salema yo en tant que mwana mboka omoni onde. Na pesi binanga ba pesa ka ba bana mboka batongango. Parce que les étrangers ba doli abiso mo ba sala misala bien. Papa mo konyela biso atala makama na miso. OK, merci. Donc omoni évolution et que ne malamu. Et que moi bien Angola Njambe. Est-ce que moto etelemi o salité? La salité parce que carburant za na mboka te. Voilà wana masolo to utiko lobela tout à l'heure bandeko balandi. Awa toza na makambo etali Nzela veut dire compagnie ya bana mboka ezoni atarpena ndenge ezala kaka tozo continuer pena kozwa ba vie ya ba imboka na se amoyi makasi oyo tokolemba te bandeko balandi kosala bino musala sans plus tarder l'état to katsaka kuna to so ba engin en tout cas bo zapete bo s'abonner massivement na Tindika télévision et kosala biso vrai bien.
maman toza pe awa tomoni oza koleka ba impression na eza ninde baza osandela. En tout cas boende ko sepela boende ezala to nyokwami na place oyo. Mais lokwa ba osala boye vraiment en tout cas na sepeli makasi. Félicitations. Boende ezalaka. Merci beaucoup. Voilà bandeko balandi tozoko bakaka ba moto eza de part et d'autre. Maman na ngambote na yo. Boni. Tomoni ba osandela en tant que maman olobini. Moi iloba na okaka en tant que maman. Oza da kitoko maman na ngai. Na sepeli kande ba obongisa biso nzela po place embouteillage eleki makasi. Ba bongisa kaka to sepela makasi. Voilà, merci. Voilà bandeko balandi c'est l'ambiance sur terrain. Ne bozo mo atozo kene de part et d'autre pour na ko interviewer ba imboka sur ndenge makambo zali ko salema kati na o esika sans plus tarder. Maman na nga bonjour. Boni yo. Ça bien maman. De bazo sala nzela boye ba impression na yo ezali. Telle caméra s'il vous plaît. En tout cas na mona ngweza malamu parce que nzela ebeba ki mingi peso pesa bato passe mingi vraiment il s'appelle Sikami. Merci maman, pour moi le sentiment maman bien sûr. Ozoba maman ils appellent à moi pas si mais tokoyaka kato bunda. Bonjour papa. Papa s'il vous plaît. En tout cas ba karamo betama ya osakanate. Tozoko ba toujours. En tout cas bonjour ma chérie. Eh batala kaka bonjour yaya. Moi c'est kitoko bolingo ki ma caméra ndeni. Tu vas sanzela oyo yo en tant que vraie chérie, doit impressionner les amis. Eza malamu bo ebeba ki makasi. Pe eza bien pour le gouvernement mto sala. Voilà, merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Na bande suko na zema musika. Ba impression na les amis s'il vous plaît par rapport ya ndingi ba sala nzela. D'abord, c'est un droit que le gouvernement arrange pour la population. Mais ça fait beaucoup de temps, les gens ont beaucoup crié, parlé, mais comme ils commencent, ça va déjà, c'est un pas, nous les encourageons de continuer. Mais c'est un peu décevant parce que ces petits trous ne peuvent pas vraiment prendre le temps que cela a pu prendre. Vous comprenez? Mais nous encourageons qu'il aille de l'avant, mais qu'il ne puisse pas abandonner parce que nous savons, il commence et il abandonne. Hein? Qu'il ne fasse pas ça. Mais c'est très encourageant. Voilà, merci. Voilà, bandeko balandi ne botukola na bino moko ba via ba imboka kasi musala ele kamaloba na ebele na tiki bino lisusu pona ko clôturer bonsoir moi ndenge misala ngo eza kosalema bandeko balandi eza jeté eza filmé nzela oyo eumelaki po basala yango mwa libulu mukende botinde papa lobi kasi eumeli ekomaki fleuve Congo en plein centre-ville kasi komona ndenge ba changer compagnie ba pesi bana mboka tour oyo bango pe basala nanu eza tende banda opesa OVD abamba ka mabulu po musana na yango wana kasi ba pesi pe confiance na mwana mboka ayeba kotonga pe nzela oyo to pesi chance totala pe na temps muke oyo ba accorder soki nzela oyo ekosila kasi na elike na kolo nzambe nzela oyo ekosimba pe ekosila bayimboka ba kosepela. Sans plus tarder, tous appelés à intervention à Souka. Bonjour papa. Bonjour papa. Vous allez bien? Excusez-moi pour les dérangements s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir votre lecture par rapport à la réhabilitation de cette route? Voilà nzela. En tout cas na sepeli pour nzela ça m'a bien. Nous sommes andé bazo salango. To sepela mokonza mboka ndé azo sobokisa banzela. Eza kitoko mingi mais souviens faut ezalaka. Nous sommes suivi ezala te. Net nzela na biso ya nini ya kelenge sa o uti fikini. Kikwiti. Mais bande kele miti siko po wana ti lelo bazo sala côté. Eza kitoko te. Faut pas sala tout côté ne soit bon ça to sepela ne mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas bandeko balandi tozoko ba toujours bonjour papa. Bonjour. Oui papa ba impression les amis par rapport à nzela oyo ndenge bazo salela biso. C'est peli parce que mikolo lega ki moyen te. Moi ils ont tonda wa moyen te. Chaque fois faut longa ba sapatu tout kolinda. Bato ba koma ki kutu bazo sala ba sala wa. Lokola ne komi libongo ba match na mokongo. Et c'est le gros bodu idée wana. Tozo se pela makasi. To féliciter bino na ndenge ezali ke umela te bokata resulté. Boso que continue en tout cas facile de toi que les bosso à vous en ressources maté.
Voilà, bandeko balandi toujours na cadre à rejoindre baba Imboka. Bonjour maman. Bonjour tante. Kombo nani? Maman Eget. Impression eza nini na ndenge bazo bongisa nzela o. Ok, non, c'est pelande bazo bongisa. Ko banda eza malamu, mais ko suki ça pèse la bien. Ba bandaka mais ba suki ça raté. Neti biso na kalamu boye. Kalamu eza ya ko beba makasi. Na ebite bourgmestre na biso musala nini azosala azokipe kalamu te. Donc comme mpona kolongwaka commune na kalamu akokomaka awa na 20 kokoma matongeto kokoma ta victoire kuna fo baluka kimwenza boyeze nyonso eza kobeba ozi kota mbole nyonso kuna batimo la batika donde babandi awa basilisa bake petit kota mbole kuna basilisa tozonga vraiment na circulation normale. Voilà, merci na yo maman. Tozokoba toujours. Bonjour maman. Et la passe pour la maman mais na lisuni encore tozwa bandeko na ngo na pesi papa na ngai mbote. Chef bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Bien maman. Kombo nani? C'est le Davido. Ba impression na yo par rapport à ndenge ba usala ka nzela o to moni hotel mpena ba tema ka ndenge ça. Oui maman nazolo ba to pona zolo ba pona lembi sene kisasa pona biso ya kisasa pena nazo ba te nzela ni subiso to otombola ngosu. Ponzele komi pasi ya pasi ponzele komi pasi. Na ebite ba konza mboka na ebite so basalela ka mboka oyo. So bolingi mboka. Sala boye kasi lelo olobi ndenge ni. Ne ba osala. Mina ondi mano osala mais ça va place ebeleza okufa. On passe peneza makasi passe peneza makasi subiso ba chofa. Dans la passe makasi. Tola na mikanda te mais tola la nzela. On a solo ba on peut solo ba ya to on a lobaka. Mais lolo pesi fa faire peine à côté na miko le sous lelo le sous maman. Merci beaucoup papa paza na sima na pesi mbote papa. Merci. Kombo nani papa? Comment Mboui? Papa Mboui. Ba impression na eza nini par rapport à ndeba osala musala mkola lelo? Ngana tike quand même mulongo. Mais kotala ne ba osala musala ngo. En tout cas et promettre que non côté Simba. En tout cas nyos na tisekedi tozali. Voilà, c'était le chauffeur, le télémi pour na hôtel rara. Ndenge banjezo sa musala, ils essaient trop. Comment na musala oyo ndenge bandi na ndenge zali ko évoluer ba engin pena bien spécialisé pour na ko sala que place oyo mai botaka na sene bozali komona côté mususu bazali ko benda yango côté mususu bazali ko longa ba poto na susi kaka nzela oyo eko malamu pour ba usager ba sepela toujours na cadre. Il y a vision, il y a mokonzi mboka Fati Beton balobi misale sale maté ezalaki ba compagnie wana nde ezalaki ko freiner mo muke ko lukaka mbongo ko escroquer mboka kasi bana mboka batie penza maboko pona ko soutenir vision mokonzi mboka nde lobaka toujours essayer de soutenir ye po ye moko azala misale belebele ko luka ba investisseur ko luka batu kili kasi na lisungi ya bana mboka pe to kolonga elongo kino 2023. Avec ou sans la base Fati Beton président Misali Zali Kosalema avec impact na idéologie. Ozali esengopo na ngako kitapena na terrain comme la misala bonde Zali Kosalema. Netika na filmé et ça la plaisir il y a trop. Un grand merci au numéro 1 PO de soutenaka du jour au jour Fati Beton balobi muka tombolo yonde makambo comme amba boeni par ailleurs Congo elengi Congo kozonga elengi kande ezalaka mais gouverneur de la ville Marteau Torobeta ka po ville ezaka salité malgré ba bongisa na kati ba sachet matite esala kitoko penza te. Un grand merci na bino nyonso po awa nde to soki pena reportage na biso ya mokola lelo. Merci également au grand monteur Mike Luzaya Dio na sima caméra tozalaki na biumbui na ndeko Manix na pointe na assistance na kobosa na te ko continuer ko pesa merci à mon boss Rifek Kisombe et le mona papi Keli pour la mokola de soutien à wa to na mikolo ya bye.